euti kosila tomoni fin na biso o wapi Davina apo abeli liboma tomoni tonton Vini aye ya kovimba Maman Étoile azotuna en tout cas bravo à toi Maman Étoile bravo na batutu o ba jouer na film na biso na bato nyonso tout vraiment on va prester wana maman Marie-Hélène donc papa Lombe papa Serge papa JR madame Alpha alors attends je te rappelle Marie-Hélène Laure. Hein? Laure. Davina Laure. Je suis Laure. Tu me connais? Je suis Laure. Davina Non, c'est pas hein? Panique! Je m'appelle Laure. Et ça dit Amen. Si Anna est là. Eh, oh, père, oh. Fanny! Na quoi tu fais Fanny? Avec youpi! Zwanga bien. Zwanga bien. Talingo kakula wapi. Kakula pasi. Est-ce que la pièce? Ozia. Ozia wapi. Ozia wapi Ozia. Nana moi c'est la liawa. Moi c'est nous nous sommes pas. C'est pas automatiser les hommes. Davina. Tala simba mwana yo. Ngana zoko kako simba te yo kutububani kutoka simba. Simba. Na mwana sani na zoko. Tani. Tani zoko. David, ma princesse. Davina. Tala, nga fait or. Or perdu au monde. Yo. Tiens, c'est toi yo. C'est Dieu qui t'aura dans son cœur, yo. Vous savez comme le monde, yo. On va pas le panique. Ya solo na penzo bosa ninga. Hein? Ya so pe vino manga téléphone té. Yes ouais. Papa. Ya. Fini nangai. Mwana na mumba. Yaya. Oh, tout ça semblanté. On dit réputation moutou, et sa réputation moutou. Tendresse aza libo maté. Tendresse à moutou, il faut d'accord ça répondre à tendresse. Pour ba propos tendresse à yenango, et ça na partie mon a sepeli tonton d'accord ça lobby. Boza ko sepela na ba propos oya yenango. Mais lobby na boyi bo pesa mwana mwasi wana raison. Que Dakosa azaki traître. Dakosa ayaki na mission. Oui, toza batu. Ye mo rappelle c'est exemple. Maman na biso si la bisa pas kola ta talent na ye atrobiché na ye boye. O Dakosa. A quelle place moko boye allié mo loko moko boye onani o Dakosa. Au moins que eza déjà okende comme mutu ezoke déjà na ndenga mabe.
l'émission. Naolo bango kose qui c'est ça bolingoté. Ba dakosta ba l'émission. Pour nous détruire koyeba. SB ezo fonctionner ndeni. Ba mwana musika elisi bate tikato ya. Ba olinga ba sibisa Vincent touche, même beaucoup ka Vincent te. Même beaucoup Vincent on comprend que c'est ça touche. Et il coupe aux autres na sima bevi. Mokili bo pesa nga raison la vidéo oyo. Dans l'ouba. Dacosta, il get. Pour la bonne personne, il poste non. Il get la famille Bota. À en France, il y a des familles qui sont en Hollande. Avant-hier. Renaud Zobilo pas été. Oebi Yaba, il y a un restaurant. Oebi, non, après ça, va poste non, non, va poste non, bon, ça sera prénom. Parce qu'il y a beaucoup de Yaba, il y a beaucoup de Gets. Parce que oh yo on a l'objet bien pour yebi on a peine à yebi. Pour la paix ça poste non été. Pour ça ça mutambo boche bo zwanga na mutambo wana te. Bande konanga prétendant que Alingisi là c'est ma sœur. Oh ça va vidéo kanga c'est pour que ça biso oh va tendresse mute ma passe. Mais quand tu mute ma passe ma katanga musisa na okango. Pour la que non au côté de la si la kangi ça yo la c'est tout ça bien te ya au kosio bi loko ekoluka iget ça uta poto welo zo bilamba iget na munoko na kingo besoin de $500 boka moi ne bien ouais iget na munoko na ba ke Dacosta c'est mon fils pardon Dacosta c'est mon fils entre temps Dacosta azos jouer na sila azos zalaka na sila na scène les abakuto fungwa no maili azos zalaka na scène sila pour moi on a le bano nazana nga contre ma mosa la té mais sois toujours prudente Nzambe nde abatelaka bibi mi batelanga na batela na ten combat deux personnes plus ne pas gâcher tout bango tout bakenda pas iget kimbimbi iget azanani yaba na restaurant satani bomana lobi boy na kota na mosindo lobi na fonga parenthèse am kié pour ba comprendre ba réconciliation monsieur ça ba réconciliation mo boy Vincent batazane innocent. Ce qu'on va dire, c'est preuve. Bon, t'as une mission d'Acosta Salaka. Elle aura trop part, il y a famille Bouma. On a dit qu'il neutralité, t'es cause à la neutralité. Je parle, je n'insulte pas dans le bas. Oh, mon essuyé. Soit poison, Mila, je m'en fous. Nairobi Kakaboye, Dacosta, il ne regarde pas Vincent. Il y a vu ça, il y a Zanani, avant que tu aies ça, Nini. Il y a un restaurant Zanani, il y a Sukiwana. Non, il y a l'outil. Chers amis, merci beaucoup. Je crois qu'au bout de 3 minutes, nous avons suivi ces inepties prononcées de la bouche de cette dame ici. Nombreux diront, mais Dacosta ozolande poanini. Non, Dacosta zapeye. Dacosta zarana liboma. Dacosta moni ye aloba na kaka. Dacosta moni omoni. Bandeko, vous direz ça parce que likambo koite. Vous direz ça parce que ma bé comité. Et par la grâce de Dieu, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, likambo comme la mutute, et comme la silate, et comme la mutute. Les autres diront, mais d'accord, c'est calculé pour Anini. Mais vous dites ça parce que situation moko malheureuse dans une salamité. Parce qu'il y a ce qu'on appelle coïncidence. Il y a ce qu'on appelle coïncidence.
Les loyaux, je prends le cas d'espèce ici. Il y a Nangaï Silabisalo. C'est un être humain. À Vivaka, à Tambola, à Liaka, à Sekaka et tout. Alors il faut arrêter. Tendresse zono kiti vanda. Tendresse. Et pour nous, nous pesa pas si la bisalo. À part plutôt. À part nous, nous pesa ka et pas si la bisalo. Nga mon apport non on attend. Tandis que bozamba tu o bozoya kota sila na ba problème na ba collègue na ye. D'accord salobi. Lelo ça peut arriver na route que jouer na SB. Journaliste à SB à Finginga. Boni soki lelo na lobi ke à partir à lelo na kati na SB na retourner na SBT. Bon lobani ke na kati po Belleville mtabi singa la kata retourner na SB. Mais batu ba boss na ke po tendance ne muto finga d'Acosta. Au moins une place aux zones ça sous madame ici là d'Acosta. Alors mais ça peut te permettre que tonton d'Acosta maman si là ba beba na lisusu. Jamais. Aussi longtemps biso to na biso na posa to réconciliation ça mais pas ma comédien to lingi na biso ranking lisusu te. Alors il faut arrêter ça. Osomona pour tendresse autant les forts d'Acosta peut citer. Autant à part il y a d'accord ça te na SB au monde en côté mais yo so mona en moka pas d'accord ça pas d'accord ça a même pas parquet oui a même pas parquet parce que yo finga d'accord ça même pas parquet parce que yo no o lo makama mabe pour na d'accord ça o ça là d'accord ça la propagande na mabe Katemukila Sylvie Seka, aka c'est la plus compétente. Yebisa moi si elle vient en Ngaï, bella chou, bella cœur, bella propre, bella huile d'olive, que génial oreat, t'aurais pas nzango sou bien. Trikiti, tango mosusu ndoki yeyo, tango mosusu ndoki mamoyo, bouke maseke, kate mukila, Jovens, Vincent Chiluizi, Yebise à Christine, Sila Bissal ou Beckham, que génie à Zoréat, Tori Panzang le Souki, Togos, Krikiti, Tango Mosusundo ki Mamo. Et le lot, bon, on va dans la Kitty, Bilonio, Sopo, bon, il y a Vincent. N'a habité, bon, quand on se là-bas, Miss Lolo, tendresse, yagola, mida, cause mesure te. Cause mida, na mesure te. Comment ngana lobe loko eza vraiment et loko eza normal. Et loko eza logique. Que le que mona na ba réconciliation ils ont ça mais to comme on appelle exi péchant à tourner to comme on appelle maman top à tourner na SB to comme on appelle Belinda Kanza qui tourner na vina apo et ça logique par rapport que balingi toujours comédie na biso et tomwama mais mide ko répondre ngai même aussi à ta Vincent ça li réconciliation ya belle vie na sila bisalu mida lobi ya kovana na kiti pa finga nani afinga Belleville mida meka nanu au moins on les a proposition nan ne salamité to supposé ça peut arriver bazoli biso mezi ba Alex ba gosse di Kambala mutu akoya na TV afingi comédien chaîne eza bani.
la concurrence eza ba film na ye na bandi kotala te malandu 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 côté moko nani maman na biso sile bisala ngunza maki abi na sondama na bino tanga bité est-ce que sondama wana eza danse oyo mwana so avani na papa kotala ngo na sima moi critique à place wana to yesu ate soubela pat soubela pat boni bato comme malera mikate est-ce que maman si la raisonna qui na titre nini on a titre na film on a soubela pat te place to kenango bongo to ça la critique il y a ba titre à film né nango koto kabal nini bato ba ça kabal pour nous ça au moins on sentit que titre na kenango bongo doza na posa susu te ke o neza bongo ne bijou la reine apesa biso slogan so na komi na point wana madame ici la kolimisa bijou te so na komi na point oyo bijou la reine sila na leli yaya limumukondo makolo soso kolimisa bijou te kolimbisa bijou te na place na leli ozomona parce que pour la nini bijou la reine azalaki na maîtrise te na moment oyo belvi abane côté lemela bijou la reine oza comédie tika kofinga Péchard a raison. Yanine, à 16 ans. Fatou Miracle raison. Oui. Regardez ce qui va se passer ici. Oui, bébé. Naïe bébé. Naïe batufine ba okota makolo soso. Naïe batufine ba okota makolo soso. Naïe batufine ba okota makolo soso. Voilà makambo ebele oloba. Mais pour le bâti, pour le soso, pour le soso, pour le soso. Libu moi vimba. Boka mama na okota permanence. Nazokota permanence wana. Babeti le kola bakangi wande. Rappelez. Wewe nde kwa ndime ka soso babenga ke soso ye tayaka bongo. Na bi atu mususu bakota na monde ya théâtre makolo soso mabumwe vimba. Tala lelo bijou la reine comme le quoi kizengi. Ba comme manipuler yo bijou la reine au comme na TV pour osenga ba tableau la SB bijou la reine na sala Kilimanjaro la reine Kilimanjaro. Mais lelo comment va dans la kit bijou la reine pour osenga ba tableau ya film si leur pesota. Si leur pesota OK non senga pardon mangu na SB pour que si leur peso ba tableau bijou la reine oso mérite ngote. Il faut vendre la kit, offrir la belle vie 155 fois. C'est la belle vie émission 155 fois. Bijou, on y a tout le bas. Kolukate o rectifier maloba no ke no ngane na zambo na lembi na ngama kama fin ya kofinga parce que ngai na za journaliste te domaine na ngai za comédie non bijou la reine te oza jalelo. Babakoki ya mam sila bisalu ngai ndeko na bino leki na bino yaya na bino tata mwasa bana mama leki ya bana na ye penza liboso na bino kosenga bino soki boki kosengela nga pardon pa mam sila na tournaka na bakoka na SB parce que d'émission na koleka émission pa ishoko de janvier à décembre et ya musana ngati ya koloba ya koleka émission musana ngeza théâtre ndenge mpe bato mosusu omwa mpe karine mpa la bengi yo oke tourne ebaka te mpa bengi oke tourne nalingi mpe bosengela nga pene nasengi bino pardon bakoki ya sur ya vrai de père et de mère bosengela nga mpenza mpa mamsila na ya kotourne na bakoka na nini na SB donc eosala
trophée ya mafinga eza te trophée eza ya bato oyo bazosala mosala ya kitoko bafemme de valeur baanti-valeur te basi oyo baza na valeur bazopesa lokumu na mboka na biso bazopesa lokumu na cinéma congolaise mpo tokoki kaka kolobaka te non ke boyeboye non oui na écriture toyebi ke Belleville a championne kote écriture do makambo wana kuta obouge yango te mais sila mpe aza mpe na bafilme ene oyo elekaka pana lelo mpe tolobi bakobenge mpe quelque part na mboka mosusu ake défendre mpe mboka na biso eza mabe te sikoyo ye sikoyo babenge adéfendre nini mpono tomona mpe compétition ya mafinga te so tomoni compétition ya mafinga seke ye mpo azala na kati mpo touta omona bachallenge ya Cameroun contre EADC badepartement nyonso donc ye so bange batia na département seke bange batia na département mafinga mais département oyo ezopesa bavaleur ya mutu aza te sikoyo ntango ozoréclame ke gouvernement erécompense bino na quelque chose erécompense yo na nini yo barécompense yo na nini mpo so babi barécompense na quelque chose seke sila mpo ozala na récompense na ye na makambo oyo asalaka sikoyo yo tika tomonaki obengaki gesho tomonaki obengaki meme étoile tomonaki mais oyo eza déjà pembeni na bino azolela mpona deuxième fois yo ayofuka masusu eza deuxième fois te eza bambala ebele là ce qu'on a tiango deuxième fois rapport to tiango plus réel ekomi mpe ebele déjà plus réel ka donc ebele ka donc sikoyo yo mpena moto oza basé wana tosentir mpena oyaki na makanisi wana ya kofaire réconcilier baartère comédien parce ata ibutu mpe ibutu aza wana aza wana mpe bokotie na role ne mpe alataka bankoyinkoi na ye sino te ekomosala sino te erevese elamba nkoi ya ibutu oyo asalelaka teatre edi umeli na valise ebimaka te la voix mystérieuse omoni soki Vincent zweli bango solution te erevese erevese ke réconciliation boyaki koluka ezalaki réconciliation te mpo tomona ke wi boza mpe na posa baproblème esila bandana na bango a réconcilier Vincent sala po wana parce que longo sala po dakosa mutaki ne kutu musika sala na po mutu aza pembeni Bijou la reine tomona ina na filme po Bijou la reine ndenge aza bongo so balobi babengeka alobi ya casting na banza oyo osata veye place ya casting papa fingi Belleville aya wana bino nde boyo kute wana afingi Belleville trop le ti lelo solution pour les autres amateur personne tout cas musala makaso so sala na la minute yango wana po yo botia pona dakosa chango na pona Bijou la reine po wana semblant et bimisa none pour ça qui semblant à côté ya Gabi po botia na place ya Mama Étoile parce que ya Gabi aleli ndenge Bijou la reine a olela te mais eloko pe ya réconciliation o gosse dikamba yo ndenge na loba avant babanda nanu kobima na TV alobaka makambo ya réconciliation ifaki basala no réunion na bango no na cuisine nte entre basolola mpe babloke likambo moko boye mpona omona c'est comme si makambo yango eza kaka Vincent kaka ye moko nde aza na charge wana mais soki otali bato mpe bayaka ofingela sila bato baofingaka parce que touti omona tendance afingi su dacosta awa abi alingaka oza communicateur c'est communicatrice ozomona oza su na linia bato maboke te papa to retira yo déjà tomona okoma lokola nga okoma lokola ya gola okoma lokola bolokoko okoma mutu nyonso tina bato lokola bolokoko baye kotalisa yo na sam ke Bijou oza apprécié c'est que pardon na yo ezalaki pardon moko sincère te ezalaki pardon ya intérêt ozobona bakuka ngo bazoba balimbisa même tableau pa na bango kozwa te po lelo mpe na bela ozwa ba tableau ofinga sila lelo ke na SB ofingi Belleville eboni kolonga SB oke pa dina na po finga sila te yaya bazano mayele sila azano mayele azano na nzoto bo akima no kaka bo yokuno bele sikanga makolo soso tikanga kuna likubu kodo tikanga akima no ka bongo otikote sila na bunda ka pendande o moni ngawo na kantu ne yeti
comprendre toyeba na bato ebele nayebi bato ebele ti nde baokota batéâtre alors ntango ozotinda bato bafingaka bato yo moko ozalaka ndenge nini bona facilité osenga pardon bino bato bosala bato mabe osala mutu mabe durant des années durant des temps osalanga mabe na oyoka motema ezoswa yo osala mabe oyoka bien après un bout de temps paf oye na osengo pardon mpona fungola osupport okota oresalanga mabe ntango ozotinda bato bafingaka bato yo moko ozalaka ndenge nini soki oyebaka vi ya moto ekokende boye meta mosusu tozoba image yango tokoma olakisa yango takoma na ingrate akobosana bino bakomomona donc so na vani na manke na kosenga pardon nana biso na konimbisana bino mosakana bato pardon komeloka kosakana donc na manke na sala nga betinga ya kosenga na konimbisa yo te aboyi apesa chance wana ta mozoya kosala le contraire oyo mutu tu ayebi ke bacommunicateur bacommunicatrice ya madame sila bayaka kofinga bacomédien lelo bolati yango casquette na biso wi nga soki na accepte na wangani te soki naloba na Theresia naloba na Gabriel na wangani yango te naloba ngo parce que bango baya lisano na biso est-ce que nga si na finga maman Marie-Hélène nga da si na déplacer langage et pas ya Nicole Bakata nga da si na déplacer langage et pas maman ya biso de la paix et pas maman Ngoudi chose grave Miss Ramata plus haut Mabo Mengo chose grave au président Lomé a un pouvoir de Lomé la maman Mengo mabe mais ba communicateur ya madame Sila ba finga ba matali kolo tipa maman Mengo oh misura bangate mais boni bino ba comédien bozwa mesure tena mona comédien moko ta vanda na kiti a défendre maman Mengo à part ngam na vanda kana défendre maman Mengo Miss Lolo zo mérité te madame Sila il faut de la Miss Lolo mesure nga et loko ya malamu te batika ko sala loko mo bote ke oiza comment na ko lobela ngo oiza ya munene te basa la bino réconciliation batika ko sala ngote mais tandis que bazaka na ba mafinga tango siyo ngolo ngo pesa Vincent ni leçon morale yo finga Vincent au traitant Vincent na ba forme nyonso lelo yo tendance ngo banini ke na Vincent za mayete Vincent zaki mayele avant d'atala bino SBA ke na okufa moment yango fona luka réconciliation ya sila na bandeko ne bazongana eloko malamu bravo ya Vincent eloko malamu Vincent sali yango wana mais boni yo tendresse boni yo mida ozo luko ya na ba insulte Miss Lola fingi coquette mabe na lobi wana soki coquette abaki wi na famille bota mais ko rectifier habiter sila ndeko nanga Belvan ndeko nanga na naître yango fo boya na kiti bo finga coquette bongo kalelo ke ba bebo ko ezala entre madame Sila et na ba comédien tendresse ozo finga dakosa na nyonso yo za mwana mwasi dakosa mwana mobali et chose grave petit frère na yo asa mwasi ya camarade ya dakosa vini Deborah est-ce que bozaka temps sona ya na bino ata Frida bozaka temps vendre ya na bino boso nae boni boko tata ya na bino to ke oza mbuma mabe lelo soki vini asiliki abi ke non Deborah vano pas bino parce que vini ataka implice bolingi nini musala vini tozo neti grâce welo abano finga belle vie grâce welo ano finga belle vie au monde mais ya fifa no koma ba film na bela produit na Candy Star mais lelo ya fifi a kota so ba film na Candy Star te ça manque à gagner par fifi mais qui est madame Dibidingi tendresse
Ngana Kamora, comment est-ce que toi tu t'en charges au finga? Ma collègue y a semé qui na yo. Nous avons un collègue à nous, une vedette, pas la moindre. Oyo Azali, Mobali yale qui na yo, et moi si Maman Deborah que je salue. Je parle bien ici de Vini Malundu. Vini Malundu, c'est l'homme à ta petite sœur. Accompagné partout, même aux Awa, il y a Belvi Tiviawa. La dame avait accompagné son homme. Elle avait pris dans ses mains un trophée, il y a monsieur Vini. Oui. Donc lorsque le temps viendra et que monsieur Vini doit officiellement épouser sa femme, nous les comédiens, biso mutoroya na libota na bino, yo koyamba biso ba comédien bato yo l'exaratangu na ona ofinga. Madame, un peu de vergogne. Un peu de vergogne, s'il te plaît. Belvi oyo ofingaka. Mais c'est la collaboratrice proche ya Vini. Donc Vini na musala na ya salaka. Parmi bipa iwa pia kenda kozwa mankwanga na ye, il y a Belvi TV là dedans. Et mpata wana Vini azwaka parce que il donne le meilleur de lui-même et sungakaye azwa soin ya leki na yo ya mwasi Deborah. Donc valeur oyo o attribuer à Vini, o attribuer à Vini te poisa ministre, o attribuer à Vini te poisa je sais pas moi pétrolier, non, o attribuer à Vini valeur pour aza mobali yande kono moi si et artiste comédien madame. Un peu de vergogne s'il te plaît. Un peu de vergogne. Un peu de honte, un peu de pudeur, un peu d'humanisme dans toi. Un peu d'humanisme. Un peu d'humanisme. Tout le monde n'est pas ton copain. Tout le monde n'est pas ton ami. Tu ne te saoules pas avec tout le monde. Qu'est-ce qui te donne le luxe? Qu'est-ce qui te donne la légèreté de parler de tout le monde à la télé ou sur la place publique comme ça? Tu fais une honte. Je me rappelle lorsqu'on a mis la main sur toi, Vini m'a appelé pour me dire, mon frère, à belle-sœur Nanga. Ici, je fais appel à Vini Malundu, que je salue aussi. Mon cher frère, Tala belle-sœur Nayo, Yangoyo. Tala belle-sœur Nayo, Yangoyo. Yango Oyo. Yebisaye. Nicolas mwasi na ye yango tendresse wana ngo posa Vini kata ko tourner la belle production yo somela Deborah lipa yo kibeba na Vini prendre place la tendresse o comprendre ngo te pona nini o va na ma o comprendre ngo te que te il faut le protéger di bala leki nanga.
Voilà, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous avez réussi. Trop belle émission. Carrefour de Stars avec votre humble servante, la voix angélique Bianca Zanga, autrement dit Bacharge, mon Asuka famille Bota. Aïe, yé vraiment. Merci Nabatutu ba sepela nganga pena sepela bino. Merci Nabatutu ba Madame Belleville. Poutine de l'écriture, Maman Morote, Arai Goshi, VIP international, la reine mère, Maman Mokonzi, Babi Wapi, Belinda Kandi, Babi vraiment film na biso, Euti Kosila, Tomoni fin na biso, Wapi, Davina Apwa, Abeli Liboma, Tomoni tonton Vini, Aye Yako Vimba, Maman Étoile Azotuna, en tout cas, bravo à toi, Maman Étoile, bravo na batutu, ba jouer na film na biso na batu nyonso tout vraiment on va prester wana maman Marie-Hélène donc papa Lombe, papa Serge, papa JR, papa Gingombe, Mututu Kenny, Davina Apwa, Linda Coach, Ronel Kossi, tonton na biso notre maîtriser ba comboté, tonti na biso mususu notre maîtriser comboté. En tout cas vraiment il y a malamu ezonga na ngambo na bino parce que bopesi le maire na bino na katia bella production. En tout cas bozala jamais dessus. Merci na la maman chérie, un grand merci à Sylvine Jolie et merci à Maman José Lussadissou, Maman Claudine Bokato, la Maman Ningo Yamputu, Maman Niba super, merci à toi Renate Kitenge, merci à Pierrette Nanou Lungengo, merci beaucoup Nabazia France, on a tomoni la grande H, Maman Sakina, Maman Ewin, merci beaucoup na Maman Nabiso. Germaine Makese, Maman Germaine Bidi, merci na Duchesse Evelyne Tunani, yo yangwana Maman Isabelle Moussaou Tunani, yo yangwana vraiment, merci na Bazia Bruxelles, Mamita Dina de Belgique, na welo na motote, Maman Christine Matondo, et na Kinshasa Tozongi, na Maman Gina Mabiala. Un grand merci à Mauvais Propre depuis Bruxelles, Fréjean Saint-Ilou, aux États-Unis, Tomoni David Kanyama, et pourquoi pas Maman Francine Matondo. En tout cas, merci beaucoup. Na batu tout bazouana tout batu nyonso o balingaka Poutine de l'écriture. Ba sepelaka na Belinda Kandi, Belleville télévision et tozongi susu na ngambu ya Londres. Tomoni maman na biso Yvonne Longomo. Yo yango wana vraiment babiba wana ba sentir ya famille libota base mobima vraiment ya Belleville télévision maman Yvonne Longombo. Yo yango wana vraiment merci na présence plutôt ya Chacha, merci na présence ya Exode Mikebi boni basango ya Erdine Mikebi. En tout cas, vraiment, famille Mikebi Mobimba, je vous aime beaucoup. Et mes condoléances na Pamela Matondo Owapi Abungisi Petite Heure nae. Vraiment, je suis de cœur avec toi. Zambalo la Pesabino, Ibota Mobimba Makasi. En tout cas, toi, on a filmé la biso et fait la biso ya film ndenge otuko sila tomoni Davina Apwa Abeli Liboma. En tout cas, oui, coutume ezalaka bokoko vraiment ezali coutume eza bokoko eza mais eleka tene to mona bekolo mususu bakomisaka ngo lokolo eloko moko boye na bo makamusu eza tabou makamusu vraiment eza tabou parce que eza inceste yana leki bakobima te bakoza jamais couple ata kutu mbongo ngo leki ndenge nini jamais mais tout le monde ngo ya d'autres personnes basala rango mo avec que famille oyo pe batu bayebi ke mwana oyo aza mwana ya leki mwana oyo abota ya na ye abota na leki na to leki na abota na ya na ye sko bana wana ba obenga biso banani yango to moni ekomela kinde ko na biso Davina Apwa ekomela kinde ko na biso Ada Ilunga. En tout cas to randi film na biso et to kotina mama na diskambo na biso auto livre analyse oyo o batu tout
bazozela mwana suka tomoni en tout cas merci na maman Esther MM et BBC Mpoyi. En tout cas, merci Bayananga, merci Yani Makwakala, tout Clarisse Plasma, donc famille Bota Bobimba, vraiment je suis de cœur avec vous, donc Bino Pe Bolinganga, Pe Bino, vraiment. Merci na tonton Dako. Tonton Dako ça. Et ça, bato belé, bato moussouma, non, d'accord, c'est sopio. Comment que répondre à tendresse? Au si tendresse ma cambouté, à si tendresse ma cambouté. Tout ça, chose de part, hein. Baba bon, hein. Ozomona, tout ça semblanté. On dit réputation moutou, et ça réputation moutou. Tendresse, aza libo maté. Tendresse à moutou, il faut d'accord ça répondre à tendresse. Pour ma propos tendresse à yango, et ça na partie mon a sepeli tonton d'accord ça lobby. Bozako sepela na ba propos oya yenango. Mais lobby na boy bo pesa moi si on a raison. Que d'accord ça azaki traître. D'accord ça ayaki na mission. Oui, tout ça batou. Il me rappelle c'est un exemple. Maman a biso si la bisal pas kola ta talon na ye atrobiché na ye boye. O d'accord ça. À quelle place moko boye allié moi loko moko boye on a ni o d'accord ça. Au moins que eza déjà okende comme mutu ezoke déjà na ndenga mabe. Alors il faut arrêter. Tendresse zono kiti vanda. Tendresse. Et pour nous, yo pesa pas si la bisalo. À part plutôt. À part nous, yo pesa ka et pas si la bisalo. Nga mon apport non, on attend. Tandis que bozamba tout o bozo côté si là na ba problème na ba collègue na ye. D'accord salobi. Lelo ça peut arriver na outu ko jouer na SB. Journaliste à SB à Finginga. Boni soki lelo na lobi que à partir à lelo na kati na SB na retourner na SBT. Bon lobanini que na kati po Bellevue mtabi singa la kata retourner na SB. Mais batu ba boss na que po tendance ne muto finga d'Acosta. Au moins une place aux zones ça sous madame ici là d'Acosta. Alors mais ça peut te permettre que tonton d'Acosta maman si là ba beba na lisusu. Jamais. Aussi longtemps biso to na biso na posa to réconciliation ça mais pas ma comédien to lingi na biso ranking lisusu te. Alors il faut arrêter ça. Osomona pour tendresse autant les efforts d'Acosta peut citer. Autant apport ya d'Acosta te na SB au monde angote mais yo so mona en moka pas d'Acosta pas d'Acosta a même pas parquet oui a même pas parquet parce que yo finga d'Acosta même pas parquet parce que yo no oloba makama mabe pona d'Acosta o ça là d'Acosta la propagande na mabe. Et lelo bon vend na kiti bino nyonso po bon ya Vincent na habité bon ko zela ba Miss Lolo ba tendresse ba yagola ba mida bon ko zela bango ba mesure te bon ko zela ba mida na ba mesure te comment ngana lobe loko eza vraiment et loko eza normal. Et loko eza logique que le zomona na ba réconciliation ezo sama to comme on appelle exi péchant à tourner to comme on appelle maman top à tourner na SB to comme on appelle Belinda Kanza qui tourner na vina apo eza logique par rapport que balingi toujours comédie na biso et tomwama mais mi ko répondre ngai. Même aussi à ta Vincent, ça li réconciliation ya Bellevue. Na si la bisalu, mi da lobi ya ko vana la kiti pa finga nani, a finga
Belleville. Ah, mida meka. Mida meka nanu. Au moins, nous avons des propositions. Non, les salamités, to supposé, ça peut arriver. Si comme mida ngana moi loka makamango e salami déjà. Si la Belleville va tourner scène moko. Si comme mida va na kiti finga Belleville. Si comme ça moi ça te me mida au moins na vraiment suka sanza. Mida finga Belleville. Oh, mais il faut aussi que makambo mususu na moment oyo batu tolingi to la guerre ya ba film neti film so vaccination aussi là vaccination aussi là film na biso wana oyo aussi là oyo total pe film oyo il y a Vincent pas comme ici là na SB pour madame Sila Komorate mta komoriza Vincent Toulouse. Ozomona to tie film na biso wana et puis to tie film oh ya Vincent commis totala na ba vie film nini e beti makasi après na on a plateau to bani ko sala ngo analyse na sali critique à film ndambo ya Vincent c'est pas partout non c'est pas ngo atemba nani ba pesa ki le meilleur na yango to komi na ngo posa to lembi na biso ba incite nga na boyi yango loko to lingi to ça la concurrence ya ba film to tika ba incite mais moni bino mozaka na kata incite bokoko zo ba mesure te biso ba mundir ba yams batadinga lapa ba ya prince wana ba gérer comme tox ba ngo tout bazo biso mesure ba molema ba papa migra ba héritier ibula bazoli biso mezi ba Alex ba gosse di Kambala mutu akoya na TV afingi comédien chaîne eza bani tout ça la concurrence eza ba film na yena bandi ko tala te malandu côté moko nani maman na biso sila bisala ngunzama ki abi na sondama na bino tanga bité est-ce que sondama wana eza dans oyo mwana so avai na papa ko tala ngona sima moi critique à place wana to yesu ate subela pat subela pat boni batu comme malera mikate est-ce que maman si la raisonna qui na titre nini on a titre na film on a subela pat te place to kana ngo bongo to ça la critique il y a ba titre à film na ngo koto kabal nini bato ba sa kabal pour ça au moins on sentit que titre na kana ngo bongo doza na posa susu te ke o ndeza bongo ndenge bijou la reine apesa biso slogan so na komi na point na madame Sila kolimisa bijou te so na komi na point oyo bijou la reine Sila na leli ya limumukondo makolo soso kolimisa bijou te kolimbisa bijou te na place na leli ozomona parce que pour la nini bijou la reine azaki na maîtrise te na moment Belleville abane côté lemela bijou la reine oza comédie tika kofinga tala lelo bijou la reine comme le quoi kizengi ba comme manipuler yo bijou la reine o comme na TV pour osenga ba tableau la SB bijou la reine asala Kilimanjaro la reine Kilimanjaro mais lelo comment va dans la kiti bijou la reine pour osenga ba tableau ya film si leur pesota ok non senga pardon bangu na SB pour que si leur peso ba tableau bijou la reine oso mérite ngote. Il faut vendre la kit au fin à Belleville 155 fois. C'est la Belleville émission 155 fois. Bijou, on y a tout le bas. Kolukate o rectifier maloba no ke no ngane na zabo na lembi na ngama kama fin ya kofinga parce que ngai na za journaliste te domaine na ngai za comédie non bijou la reine te oza jalelo
oza communicateur c'est communicatrice ozomona oza suna linia bato maboke te papa to retira yo déjà to mona okoma lokola nga okoma lokola ya gola okoma lokola bolokoko okoma mutu nyonso tina bato lokola bolokoko baye kotalisa yo na sam Kabijou oza apprécié c'est que pardon na yo ezalaki pardon moko sincère te ezalaki pardon ya intérêt ozobona bakukango bazoba balimbiso même tableau pa na bango kozwa te po lelo mpe na bela ozwa batableau ti ofinga sila lelo oke na SB ofingi Belleville eboni kolonga SB oke pa dina na po finga sila te yaya bazano mayele sila azano mayele azano na nzoto bo akima no kaka bo yokuna obele sikanga makolo soso sikanga kuna likumukodo sikanga akima no ka bongo otikote sila apeso chance wana ta mozo kosala le contraire oyo mutu tu ayebi ke ba communicateur ba communicatrice madame sila bayaka kofinga ba comédien et lelo bolati ngo casquette na biso oui nga so na accepter na wangani te soki na loba na Theresia na loba na Gabriel na wangani yango ta na loba ngo parce que bango ba ya lisano na biso est-ce que nga si na finga maman Marie-Hélène nga da si na déplacer langage pas ya Nicole Bakata nga da si na déplacer langage et pas maman ya biso de la paix et pas maman Ngoudi chose grave Miss Ramata plus haut Mabo Mengo. Chose grave. Au président Lomé a un pouvoir de Lomé la Mabo Mengo Mabé. Mais ba communicateur ya madame Sila, ba finga ba mata likolo tipa Mabo Mengo. Oh misura bangate. Mais boni bino ba comédien, bozwa mesure tena mona comédien moko ta vanda na kiti a défendre Mabo Mengo à part nga. Ngam na vanda kana défendre Mabo Mengo Miss Lolo zo mérité te madame Sila il faut de la Miss Lolo mesure nga muta sala ka analyse pona ainsi to Miss Lolo afinga Mabo Mengo tandis que Mabo Mengo avanda kana kiti pata secrétaire Kabwani yango tozomona manquement ne pas tendance quoi président d'Acosta et le so d'Acosta sur ba mesure abike plus jamais na SB bolobani ke Belleville mta tinde Belleville mta manipuler te Belleville manipuler mutute boza cause ya ben site pas comme ya ba comédien mais boyo ça semblant boyo ça semblant il y avait ça cause de la bango mesure te madame Sila okoka bona tendresse te effort nini oyo tendresse asali na chaîne na yo asali te tandis que baluki ka séparation yo na ba comédien baluki ka séparation yo na ba collègue na yo batika no sala eloko ya malamu te batika ko sala eloko mo bote ke oiza comment na ko lobela ngo oiza ya munene te basa la bino réconciliation batika ko sala ngote mais tandis que bazaka na ba mafinga tango si yo lelo ngolo ngo pesa Vincent ni leçon morale yo finga Vincent au traitant Vincent na ba forme nyonso lelo yo tendance ngo ba nini ke na Vincent za mayele Vincent za ki mayele avant d'atala bino SBA ke na okufa moment yango fona luka réconciliation ya sila na bandeko ne bazongana eloko malamu bravo ya Vincent eloko malamu Vincent sali yango wana mais boni yo tendresse boni yo mida ozo luko ya na ba insult Miss Lola fingi coquette mabedi na lobby wana soki coquette abaki oui na famille libota mais aye ko rectifier habiter sila ndeko nanga Belvan ndeko nanga na naître yango fo boya na kiti bo finga coquette bongo Miss kandi soko rappeler batu ke coquette aleka kinzela ya ibutu
po ibuta azaki mukala ya coquette anomemela coquette sasa basaki eboni yo misi lelo banzela bato oyo leka toti kosala baironie. Pourquoi Monica va querer les alakaks entre les journalistes et les comédiens? Il faut valoriser les comédiens en cannabis. Ils ont mérité le respect, ils ont mérité l'honneur, ils ont mérité le kumu, ils ont mérité presque. Ils ont mérité en boni bino bozo luka lelo ke ba bebo ko ezala entre madame Sila et na ba comédien tendresse ozo finga dakosa na nyonso yo za mwana mwasi dakosa mwana mobali et chose grave petit cœur na yo asa mwasi ya camarade ya dakosa vini Deborah est-ce que bozo kata en sona ya na bino ata Frida bozaka ta avant ça yana bima boso wanai boko tata yana bino to ke ozama mbuma mabe lelo to ki vini asiliki abi ke non Deborah vano e pas bino parce que vini ataka implice bolingi nini musala vini tozo neti grâce welo abano finga belle vie grâce welo anofinga belle vie au monde mais ya fifa no koma ba film na bela produit na Candy Star mais lelo ya fifi a kota so ba film na Candy Star te za manque à gagner par fifi nikola mwasi na ye yango tendresse wana ngo posa vina kata ko tourner la bela production yo somela Deborah lipa yo kibeba na vini pour la place la tendance au comprendre en côté pour la nini on va na au comprendre en côté que il faut le protéger di bala le kinanga tendresse sur fin à belle vie sol tendresse yo ah boniko abaki insulte ezate to baki biso to za na belle site total saka mokili combien ba comédien baza valeur. Combien de comédiens ont valeur, combien de comédiens ont mérité. Bijou la reine, au fond de mon nene nyonso, na maputa, au senga pardon, si la zone sur la film a jamais si leur pire tableauté, a pesoté. Osomona bino bozawana kapona ofinga nga batu bozawana kapona ofinga batu biso lelo madame Belleville arrêtez mutu nyonso alingata mwana madame Belleville comme kofinga comédien te salele promotion film na ye salele promotion film lobela film na ye yango loko Vincent Sengi. Mais pourquoi bino bokoza na mato ya koyoka te? Pourquoi bino bokoza na motema kobomba te? Pourquoi bino bokoza na motema wana te? Non, il faut to luka to changer parce que ainsi te même biso le côté. Tandis que les autres chaka biso na ba ranki na ba te belé. Ainsi te fongo la biso la porte d'entrée, il y a makambo belé. Il faut arrêter. Mais c'est le contraire et pas la bino. La bino linka ke no mo qu'il fait mon bino bat boyebi ko loba bino ne bat boyebi ko finga bat ah non non ma biso c'est to tiki ko loba comme batandenga mabe ko finga batu eza par rapport to yoki madame Belleville tali sao abilo so bakangi yo nga Belleville na yete mokili loba nini. Tandis que nga na linga bino bo finga te tandis que nga na telemela bino pas des insultes na telemela bino na peksa bino ba insulte si là mais bo yoka te oyo kozo problème tel nga Belleville te ce que boni nga bien kana mi banga te
atanga na signe ya goka tendresse osenga dakosa pardon olapaka komba dakosa na munoko na yo so ya boye dakosa fundi yo nde bolobi nike dakosa aza mabe tokende yango wapi mpo nini tosango babe bongo mpo nini tosango bongo mpo nini après babanike na bacommunicateur ya belle vie nde bafinga bacomédien baveugle baza te toti kosala basemblant en tout cas merci beaucoup bozalaki ebele vraiment ya kolanda analyse oyo merci na bato bapesanga félicitation et merci na bato mpe baza koencourage nga mwana soki akende bongo et merci na bato tout oyo baosoutenir nga yase bino nazonga nsima te beva lobi mingi me nabaki cette fois-ci mwa mwasi na oloba su te mpo na ngai ya oloba lisu te naza na temps ya kofinga mutu te naza na temps ya koloba babobard te na komba bato et puis naza na temps wana te ya koridiculize bato te naza su na temps wana te naza na temps wana te temps na ngai eza peut-être nasalela madame Belleville temps na ngai eza peut-être te mais temps na ngai eza vraiment fo nasalela madame Belleville promotion filme nalobela filme na biso temps na ngai eza peut-être bafingi dakosa na otalisa valeur ya dacosta temps na ngai eza bafingi mama top na otalisa valeur ya mama étoile na otalisa valeur ya mama Nicole Bakata na otalisa valeur ya président Gesho Ngange na otalisa valeur ya Pierrot Ndombashi ya Herman Kasongo ya Bobo Manoka ya Ansu Nzolo ya Mike la Duchesse ya président Zigura ya Meta Pinga temps na ngai eza wana ya Ixi Peshanga Mobutu tana ngeza wana pona sala natalisa batu comédie na za valeur tana ngeza la sala koma muchopi azo beta batu be na scène tana ngeza so ya bensit te to protéger ba comédien ya biso parce que bango ne to wana bango ba comédien o bazo comprendre gloire à Dieu ba o pe ba comprendre te ba ngamba menacer toujours madame Belleville nzambe moka yebi mais bon nous comme besoin na ngamba Belleville mais nzambe va confondre bino ils ont kapa madame Sila. En tout cas merci beaucoup na dongole Sanzamba Versas. Merci beaucoup na Nikilesa. Merci beaucoup na Odette Lesa maman na Lesline. Un grand merci à Mifi Lesa Motema ya papi, ya Richard Lesa, ya Dodo Lesa, ya Majos Lesa, ya Didi Lesa, ya famille Lesa Mobimba. Rabino Mingi, vraiment merci na Irène Kialuta et Motema ya Richard et merci à toi Nadine Kialuta et Jocelyne Kialuta, Karine Izanga, Patricia Branco, Bibi Chimusomba Ipupa décoration. Vraiment te rejoindre extrait à restaurant la Bisonda Mbuto Tiango et merci beaucoup na le roi célèbre Christian Goma. Et merci Naya Pichu du Fond à Mignon Noble, mauvais propre Jean-Paul Kapinga et pourquoi pas mauvais propre Tito Dacosta. Et merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium qui leur Congo 10 fois belle. Et merci beaucoup na merci na Jenny Jana Banakaya Motema Roduki Bangala na Italie. Merci na Mireille Madimba et merci na Mireille Makaya Motema papa Jérémy et merci na papa Jean-Claude Ataliana be ya bino vraiment yango wana et merci na bandeko tout o ba sepelaka na nganga pe na sepelaka na bino vraiment et nzamba lola abate la bino apesa biso makasi soki nzamba zoni te tokutani à la prochaine occasion. Bye.